tout palpite. Moi si moko boy na talaki bazo filmer garçon moko boy. Mais à commenter les pour bango tout parce que l'association na bango tout mon côté. Sikoyo ba comme ko réagir. Ba côté là ndenge na bango ya ndenge moko na bango. Ndenge na bango na oyebi sika ke. Na ba parents na bino. Comment yoke la bino soni. Au moins on doit s'appeler succès au réuni. Mais ses parents ne sont pas fiers de lui parce que ba bi ke to botaka mwana biso ya mobali après tant ba omo tuna sexe zoe banate. Nathalie mutumoko kuna natalaki émission mona moni garçon moko kuna pandi koloba. Ba peut-être concert ngo. Concert ngo tu bayaki on namunambu o même ça. Il faut ça. Nazolo ayebi. Il faut ça maele. Parce que ndaki on naba danseuse, naba tout que ndaki voilà. Ba mususu ba kinaka moi genre. Ceux qui va comme on veut au salle fort. Ba on a occupé le rôle à biso. Dit que Kangama mais la team Wata bauti ko fungola lelo po l'idée m'a légui na TV lobi peke orchestre na ngati ko beta na Afrique du Sud. Mais avant ils allaient quitter. On a fait 4 concerts. 3 concerts na Djobu na moko na Pretoria. Et puis bateau ba ko ça la sécurité, il y a ba musicien yo mo ta musicien so so ba beti. O danseuse na biso ba kanga ki rien. Ba ngomo ba combattant ba lobi. Chers fidèles internautes de Eurotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité musicale avec votre humble servante Carmen Aladjo, la diva Kandina Lubaraki, Ande Moussala, Ande Makambo. Le Tokiti Awana terrain, il y a la team Wata, où il répète, comme il y a les à la team Wata, Bandeni, je voulais dire que bientôt, Awa, mi-ange, mi-démon, Tozana, Adam, toujours Ada chargé à Bango, il y a des communications. Nous avons moi les soleils évolution à la team Wata. Bonjour Adam. Ouais, bonjour, bonjour, nous sommes à la biso. Bonjour, na ba fanatique nous sommes héritiers watana be la poule gamoto na tembe. Na ba fanatique ba musicien na biso la team parce que ba biso ba la team na ba musicien ba la ba fan na bango, ba la ba sœur, ba frère au ba linga bango. Donc tous en pleine répétition na biso ici quand tous exercer ma comme na siège. Nous moni ba répétition mo iboye. Mi ba travail bongo te bi za la ba tali 18h. Na kota na biso peut-être banda moi na ba fille na biso toza na to préparer tourner na biso toza lango ya Togo na Dubaï voilà. OK là to moni répéter à moi makasi o ba biso ba route na moi la ka moi qui tababi madame tu peux moi solo à la team retirade de choses dans la marché bonne évolution retirade dans les marchés déjà retirade et sali maramu nango ero ko sala ba to ba consommer pendant 3 ans et c'est une chose à la mon album oyo il y a 3 ans, je comprends l'album de Bimilelo. Anzembo héritier, Nanzembo Oyo Bimilelo. Moi, je que moi, la région, on n'a pas d'habitude. Héritier, on a frappé Tilelo. On a l'album à Sika, mais on a frappé. Pourquoi? Parce que tout de suite, tant d'habitude, il y a consommer l'album. Héritier, a se lancé un défi moko que Maram Oado Sala, Carré Oado Sala et Simba. Pour ceux qui sont invités, ils ont fait confiance, ils ont relâché. Bato oyo ba don di mana vision na étant wazaki musicien quelque part ba on lâché mais sikoyo bato tant ba monique ami pesi défi wana retira de Simba bo mona ba marambo BM bima meilleure chanson la team Wata uto bima meilleur groupe meilleur orchestre ba trophée tu vois il y a on est là ça récite et quand on a défi wana oye à lansaka aye komi pesa le sous défi lelo miage mi de mozoya oui miage mi de moi na miage na retirade dans le baki je vais faire la musique intelligente oui et aujourd'hui aye siko je vais faire une musique du futur c'est-à-dire de boyo ya boule la kina la mukite depuis ba yema oti lelo hein ana kula premier ministre d'état ya pesa grand prêtre Sheraton Moté. Donc, moi, je suis pour les Catalans Sheraton. Azaraye, mon côté Migolo, Azala Blacho Tunda. Blacho Tunda. Azala Blacho Tunda, Azala Jordache Fonseca. Voilà. Tout le monde est venu à Abso Lili Atala. Atala. Donc, moi, Brunel Wata, please. Brunel Wata, please. Josmar Levo Savimbi.
bambote na oyo yango wana Voilà. donc nayebi ke bokolanda yabosani te fe nanga rigo manso e chims kabengele ya maire de la te. Voilà, merci. Wana premier ministre na biso ye soka ye atimolaka biloko bato batimolaka te wana alongolaka mpena ye soka alobi atimola donc c'est-à-dire omoni bavoix atimoli bomona oyo na miage basali bafeaturing na héritier na héritier album ya héritier eza album ya praise mais ayemi na baministère ya banzembo ayemi na Diego Milito ya na nzembo ayemi na Mich Kangano ya na nzembo ayemi na Olivera ya na nzembo ayemi na Ana Clé ozomona donc eza asali kaka bafeaturing na baministère na orchestre ndenge bazoyemba ndenge asala mpe kaka na retirade ndenge asalaki liboso donc voilà voilà. Ok, vous êtes en français, donc ça c'est invitation. Voilà. Ni ça dit qu'à inviter à Bino Latin ou à Taboki na Togo. Le savoir ne ment pas. Quand on connaît. Musique ya wana donc c'est-à-dire héritier Watanabe tango to sali retirada la team wata parce que dans l'orchestre belé lelo bato bayeba ba kombo na ngote. Moi la pena orchestre mo boye bayebi leader na bango. Mais comme orchestre intel comme bato tâtonner. Mais lelo bato bayebi la team wata orchestre héritier. Surtout to sali exercice na ngana tutuna orchestre comme la oza anil parce que kala to bano yoka wenge muzika BCBG wenge maison mère quartier latin big star vous comprenez ozaiko langa mais après on a ba orchestre za suna ba kombo te comme kaka musicien boy ba concert ba tchaka leader mais lelo moi ba jeune on senti bien que non la team wata orchestre moko ya héritier Watanabe vous comprenez ba to pesa so chance te ba lobaka biso to sala musique to sala wana ezosuka kaka na Kinshasa so toke Brazza te tokende Angola bato bana kolobaka bongo mais lelo bango mosusu bakomi kochanger langage eza susu toke ezaka Brazza ezaka Angola te lelo ekomi orchestre euti ba Côte d'Ivoire ekenda Paris ekenda États-Unis orchestre euti Afrique du Sud un mois orchestre lelo soki Togo ba pays mosusu nayebi te soki ya na ba musicien moko boye babeta pe na Togo nayebi te parce que c'est rare la production na Togo mais biso la production ya Togo la production ya Afrique du Sud musique et banoko beta lisusu te musique banoko beta soute na Afrique du Sud musique kangama mais la team wata bauti ko fungola lelo pe l'idée moko leki na TV lobi pe que orchestre na ngazo ko beta na Afrique du Sud mais avant ils allaient quitter on a fait 4 concerts 3 concerts na Djobu na moko na Pretoria et puis bateau ba ça la sécurité il y a ba musicien yo mo ta musicien so zonge ba beti o danseuse na biso ba kanga ki yo rien ba ngomo ba combattant ba lobi bobeta on a fait 4 concerts ya na biso langage échangé bateau ba ngona loba eza orchestre ya ba répétition et comme il y a ba voyage et comme il y a voyage chaque mois dans le voyage la team wata chaque mois depuis to bandi à Néo si tu as chaque mois voyage et puis voyage exactement au Brazza au Matado il y a un voyage à avion il y a un visa donc assurance et puis il y a un voyage au moins 3 personnes qui ont déjà orchestre n'a pas danseuse orchestre mon côté voyageur et voyager n'a pas bato média na ba danseur na bato bureau ba voyage eza souté mais lelo on a présent encore Afrique d'ici est-ce que photo wa imboke bino nyo nazo bisayo poto pe ba kenda rat et puis voilà moni ba rectifier to yozo be out Afrique d'ici du teza la kaka eza kaka Afrique d'ici chef yako expliquer na o chef na biso Mich Kangano chef d'orchestre yeyo muta uta Afrique du Sud ozo loba wana yeyo OK Mich Kangano na remarquer lomo bandeko na biso ba chroniqueur ba Adam Suluzolo na babino bozana ba système moko so bo négliger ba bilo mo non eza négligence est-ce que question na opo koma kitoko il faut le ba eza na onka Afrique du Sud eza na ngoka Afrique du Sud par rapport ya France non est-ce que France ba bien même ba danser ba même ba tasima tokenda France na ba danser na ba bolo mambo mais tout na bien biso France tokendaki on na ba danser na ba tout tokendaki voilà ba mususu ba kendaka moi genre soki ba ko mo veut au salle fort
banda occupé le rôle à biso mabe zate parce que batu bazwaki image mabe ya musique surtout même ba danser na ba okima surtout ça ebité mais biso to beta musique kan ndenge zala c'est-à-dire batu to ba travailler ka ba pena droit ya déplacement Afrique du Sud comment on ngote lo ba Afrique du Sud ezaki to eso que na Afrique ezaki diable mambu eza Afrique du Sud ezaka na Congo ta yo ebité obi voiture Maserati iso mona Maserati Aston Martin kuna basala yango ezalaka kuna ke bato baotambola bato baoyana bato baza na bajeep ya ba Ludovic le roi Manitou Aston Martin omona batonton baku bazoya bana ba Maserati omona na biso ba Bentley nouveau modèle ba Bentley mystique c'est-à-dire ezab na mboka moko na biso nyonso eza métro mol ya danger nzela ya danger koleka ya kosangana te makambo ya kitoko donc c'est un pays sotali donc voilà quoi. Oh, j'ai dit bonjour à Pati Ambroise l'élégantissimo élégance chef d'orchestre na voilà c'est que Simba qui na monde qui est bien pour entendre ba concert surtout ba plein ça et Simba makasi na biso et Simba danger oui que pesi ba tout palpite moi si moko boy na talaki bazo filmer garçon moko boy mais à commenter les pour bango tout parce que l'association na bango tout mon côté sikoyo ba comme ko réagir ba côté là ndenge na bango ya ndenge moko na bango na oye bisika ke na ba parents na bino comment yokela bino soni au moins on ça peut succès au réuni mais ses parents ne sont pas fiers de lui parce que ba bi ke to botaka mwana biso ya mobali après tant ba omo tuna sexe ezoye banate Nathalie mutu moko kuna natalaki émission mona moni garçon moko kuna pandi koloba aki ba peut-être concert ngo concert ngo tu bayaki on na munambu o même il faut ça nazolo ayebi il faut ça maele mutu faut ça maele so net biso to groupe net biso to 27 personnes en Afrique du Sud bon 27 on a fait ka bon so ba bien ensemble biso ensemble et ensemble oh ba pénalité même pénalité soki bato Alexis Mukolo moko na mboka moko bo il faut ba futa pénalité pour na bien c'est un problème ça aussi kozanga makambo koloba ba parents na bino ba moke la bino soni tala réaction ya bino tout bo la situation na moko tande na bino soki biso to sali bo contre bino nga baloba ote voilà bango comme discrimination contre ba PD boye na non vous comprenez oui. Donc voilà na biso na tag émission garçon moko bango to bazo réagir OK et voilà encore tu vas yaki mais fait bon loba ke to yaki te to betaki te pour maman robete ezalaki te c'est ça l'essentiel mais biloba loba ce n'est pas bien donc en Afrique d'ici on va aimer Kapongo Dr Kinkani après simbote na masanga kaya masuku carabonnaire ikirimo mbaba nivo sange bosenge ba masa na ngai aimé dollar OK ba chief Adam Solongi nayo beta lisolu ya mi ange mi démon bien voilà na kina ngai te boko ça na wana kina de na pona mo ya longoli mamo na ya pesa programme mi ange omoni mi ange mi démon bato ba oyemba ngo bato ba na studio mingongo na bango nde a featuring o héritier watana ba sala sala ngo na bango mishika na nzembo oyo ba yemi na la pulga donc sombe ça on a vu ça yo mambo o ngala bano liboso bato basali yango bango biso ke toyembi Madebo toyembi wana zali maire ya grand prêtre efapé après yango oyoka sikoyo Daniel Massaro Changalou Mekingi tosa obika suka siko mi ange mi démon to c'est lango camp to c'est album à 2019 yango non donc ils appellent album il y a 2019 et ça il y a 2020 ça a 2019 donc il faut attendre soit na début novembre ou bien début décembre tout début fin novembre donc il faut Robin on est dans ba fête les albums il y a Robin na ba fête mais ça album o musique etika du futur OK donc ozalaka nango kaka posa ngo sila OK pour na voyager Togo Burkina le chef abakisana no par rapport ya mais miage mi démon biso to sa album na biso le roi batututé tozana 3 ans yango to sala retirada to voyager kana ba net to voyager net presque chaque mois to voyager to donc disque ezali kitoko ezokotsa kotsa biso nanu kaka to kota voyage ezalaka te na orchestre au Afrique du Sud te
Mais si Togo paye, on a vraiment Côte d'Ivoire Tozo kende on a dit que moko ya biso to ke na biso tozo ka bango te les chiens bois la caravane passe beaucoup loba wata zo ke liboso biso toza ko avancer mais na pesi ka moto na gi machine na saint moto Jean de Bruxelles na pesi moto na Didi Diakese Yannick Lambongo aux États-Unis Sanfo Chipamba Didi Diakese Jean-Cy Mandar Joe Lili Atala en chair et annonce made in London. Ok, merci chef d'orchestre. Zonina Dams. Moi j'ai tout pour le lobby alors. Ouais, déjà demain. Diego Milito. Oui, on mi boire comme on va boire yo. Bonjour. Voilà, dans pleine émission, on dit ambiance, c'est ça va musicien. Toujours répété. Donc déjà lobby le lobby déjà orchestre et voyager pour Togo. Ils ont invitation à président de la République. Ils ont voilà président la biso à Bengisi Mewe à Robeta Awa. À Bengisi Davido à Robeta Awa. Vous comprenez ça? Sur Bengisi parmi Batunoso Bazalaga. À Bengisi héritier de la musique congolaise au Koffi Olomide Loba qui est héritier d'aza héritier de la musique à Lelo. Bien sûr, héritier, on a nous représenté drapeau. Il y a Fachi, il y a Congo. Côté Kuna, donc, Tozalawana, soirée de gala. Et puis, il y a une soirée de gala. Vous voyez bien, donc, Tozala, Tobetawana, orchestre voyage raté. Togo pesa matadi. Togo pesa Ezamboujima. Voilà, donc, on va changer de discours. Parce que tu peux savoir devoir changer comme discours. Tant que vous avez beau changer les sous. Album est simbate mais ma frère ozomona oyo chinois boya chinois moi ba chinois biso ya ba chinois oyo ba mystique ba danser ba ngonde ba gena ko buka Côte d'Ivoire tant bolobi que non orchestre ba voyager ba musicien ba danser siko ba ba danser ba acrobat ya orchestre ba kenda Côte d'Ivoire hein siko ba okende sous Togo. Voilà. Bango bazawa. Na kosi mamono. On appelle danseur à la team. Makambo solo parce que Abidjan ils avaient qui tomber makas tomber. Voilà. Tu beta des concerts, na palais de congrès, tu beta na hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire. À hôtel Ivoire avec qui tomber catastrophe ya nyama. Ya osanganate. Tala la team de Wata Makambu, bisope na Makambu na nzoto. OK, bah bon voyage dans notre orchestre Togo, bon voyage. Merci beaucoup de vous comprendre. Oui, on comprend que va venir réserver ma case. Voilà. Bazaki na bango quelque part, babi na rebelle, ba koya vraiment bazoki, babuka na rama. Mais ah ba ye, ba passeport, ba c'est le passeport de service, ba c'est le ba maramu ya orchestre, ba bénéficier na avantage ya orchestre. Donc mi on le bezate bato ba sambrier kara. Biso tozawana. Biso tozawana to lo ba mama bato te biso za musala, mi ajmi de avec héritier Watanabe. On avance. Il y a un slogan travaillons. Donc, travaillons, on avance. Travaillons, on avance. Sans travail, on avance. Pardon, voilà. Ok, merci à Dame Simo de la fin. Pour la fin, balandi biso, distribution internet, on a battu buzz. Bo talangote, biso tozana toujours to travailler musala biso. Mia jinde makambo. Bo yo ba mélodie zana, bato ba osazardena no. Bo accrocher par la biso. Na pesi pas kongongi mbote pas kongongi ya sou moi mutabeta ngongi ma propre swag là ta bien pas kongongi na pio mbote. Merci beaucoup. OK, Antozaki na la team wata za dam suluzo ala mulubi ya la team ta charger apprécier la team wata notre kitaki na mabete ko za ba news na bango ko baso kende Togo lobby déjà ba bango a des trop de voyage ne mingi on monte ko za ba modèle fin na bango quand je te dis merci à Jonathan Ozaki derrière la caméra pourquoi pas mon papa Jean pour il est Vika de Paris des gros bisous à toi. Donc on se voit à la prochaine numéro bye.